Bonsoir bande konanga lisolo Congo nalobi bosolo pe ezali kosikola lelo tokoyamba papa Diecto na Maxi Singel na ye bongo boyebi ozali bongo champion kuna nde apanzi nteke akaboli Maxi Singel na ye na 3 titres mais tolande kaka na lisolo Congo ye moko koloba bosolo ekosikola bino bande konanga lisolo Congo ndenge na lobaki ndenge pe ezali kosalema donc tokoyamba bongo papa Diecto na émission lelo ye moko kopanza loba vérité kaka ndenge na lobaka bosolo ekosikola tokoyeba Maxi Singel na ye ozali bongo champion ezali na titre boni ba projet programme et azali kokanisa nini pona bana na nzambe nzembo wana ekobongolisa bato mitema to nzembo wana ekokotisa bana nzambe mboka makashi. Papa Diecto osali Maxi Singel bongo Maxi Singel yango ozali bongo champion ezali na combien de titres? Voilà, merci beaucoup Papa Bobby lisolo ya Congo pona koyamba ngai na mboka na yo na Columbus na Wayo na sepeli mingi. Merci beaucoup na kei na yo vraiment chaleureuse. Donc bato nyonso babanda kozela kaka mokolo nini Papa Diecto akoleka pour apesela en tant que Congolais penza. Oui na ko répondre yo Maxi Singel kombo nango oza champion ezali na 3 titres. Toza ba titre nini na kati album na yo na kati ya Maxi Singel na yo tozali bongo na titre boni. Voilà, na Maxi Singel oza champion ezali na 3 titres, ba titre ezali ya liboso ezali oza champion o ezali neti générique ya mibale ezali plusieurs fois saint ezali adoration ya misatu ezali souviens-toi de moi, voilà, souviens-toi de moi. Ok, tango olobi ezali bongo na titre misato koloba na mokuse na oya liboso ozali champion elingi koloba nini na kati bana nzambe bakoyoka nini na kati na nzembo ya mibale bana nzambe bazela nini na adoration na oya misato wana oloba ngo na mokuse. Voilà, ozali champion soki elingi koloba nini ozali champion ezali Jésus nde mutu azali champion. Christ azoloba Bible ezolobela biso maloba ezali maloba na nzambe elobi ke n'ayez pas peur parce que j'ai vaincu le monde. Vous serez plus que vainqueurs. Lokola Christ ya longaki mokili azali champion, biso pe toza ba champion. Donc oza champion ezoko englober tout le monde. Donc ezala yo mutu zolanda biso, ezala Papa Bobby lisolo Congo ya minga lelo, ezala ngai o nazoloba en tant que Papa Diecto toza ba champion. Ezali louange, donc nous louer vraiment nzambe ba exploit oya sala oya bikisa ba na ba situation difficile to mona ba situation ba tuneti ba Abednego ba tuneti ba Daniel Abednego na Daniel na Babylone ba tuneti ba Shadrach ba Meshach. Donc ndenge pa longa ki Satan na ngomba ya Golgotha. Donc Jésus était champion abikisa ba te beli na ba situation difficile. Lokola pe mokiliza na ba situation difficile toza na ngobi moto biso moto zomona tozo vivre ba temps moko difficile ba catastrophe naturelle ba pandémie mondiale ba crise vraiment par-ci par-là ba guerre bitumba ezali bitumba munene o ezala mokili alors louange wana ezosala ke biso nyonso tozala balongi motuna mosusu elinga bongo na motu kotunela bandeko nanga miike bakolanda biso na lisolo ya Congo. Maxi Singel na yo ezali lelo disponible topete soko ezali disponible to zwango wapi? Voilà, Maxi Singel na biso ezali vraiment disponible partout dans toutes les plateformes de distribution de musique en ligne. Lokola TuneCore, lokola Apple Music, lokola iTunes, lokola Spotify, donc ba plateforme nyonso oya minene ya distribution musique ya mukili bino boyebi bokomona ngo programme. Voilà, programme ezali pour le moment na Kinshasa nyonso ezoleka dans les bons ba promotion ezoleka na ba chaîne à télévision ebele oyo bino bozolanda tolingi koyeba bongo programme na yo
ezali nini pona banzembo oyo uti kobimisa tozela nini? Ouais, bozela nyonso bokozela na musicien, un artiste chrétien. Donc nous sommes capables de produire sur scène, nous sommes capables de côté à matéa, na nyonso bokozela pona biso pona ngai surtout. En tout cas, nous sommes disponibles à Kinshasa comme ici aux États-Unis. Donc peut-être prochainement, bien vous avez déjà producteur, peut-être vous pouvez produire à Wana. Obi lisolo Congo ezali bongo bato belé ya o ba vanda ka bongo aux États-Unis ba soutenir Congo. Donc ce qui est vrai to ko soutenir yo ba église na mboka Amérique. Tango artiste abimi boye to soutenir rien parce que to yebi ba artiste minene ba bima na mboko ba limwa mais yende aye ko bandango awo. Donc sengeli to soutenir rien to sala makambu lokola bongo ba américain to sala makambu bongo lokola mindele ezala te so to soutenir rien ya ko bonga biso to ko bonga te. En tout cas banda na nzambe oyo ba bongoli motema ya solo oyo batunaki nzambe motuna na sala nini pona na bongwana nzamba yebisi bango bongo la motema lisusu ebongi na yo obotama ya sika to botama ya sika na ko soutenir ndeko na biso na nzembo na ye album maxi single champion ezali bongo ya solo bosolo ekosikola biso papa bato mibale misatu okopesa mbote parce que namoni tango ekimi. Ok, merci pour la dédicace. On a pesi mbote na libota ya bana nzambe nyonso. Tout le monde, ba pasteur. Babo santé ko s'abonner voilà. Si ça dédicace. Ah oui, vous s'abonner na lisolo ya Congo. Lisolo ya Congo. Aza awa, vous s'abonner, si vous avez pour ça d'informations concernant Papa Diorto, vous kende pe na mbalamoko na YouTube Papa Diorto, vous beti beaucoup à la paix. Vous avez pour ça Papa Diorto. Bobengi kaka bokota na contact na ye nakoba bongo bosolo ekosikola biso soko lelo na leki bongo na émission na ndeko na ngai frère na ngai congolais azali bongo makila na biso azali bongo ndeko na biso dans le Seigneur to soutenir œuvre na ye pona lobi lisusu asala bikamwa na ba inspiration ya banzembo na ye. Papa bon ngande na pesa mbote te nga nazali koba te na kopesa mbote na Niclette Tungo ya Papa Bobby ya Choco Frappant Mika Paswa oyo bongo ya Papa Joe bandeko nyonso dans le Seigneur ya Papa Diorto to soutenir œuvre na ye owayo 46 zip code nde place nga nazali Kirsiville nde kuna nde place nga na Ulama Congo Kinshasa nde place to botama pona lelo to suki wana